kanisi banu basaka nakawa changu nyosho. Bonjour maman. Bonjour tata. Ngana za agent. Na yepo en tout cas bozala ba nyongo ebele. Ti omoni ngawa na ye penza po to solola to polisi. Yaya nasadi mama na bukilo. Usadi mwana ntengi na bukibana nyoso. Yebidi kamba banyongolu isaku beti sanga butu pona kuma boyeti lelo isa isi spaghetti mwana nanga sala kana putu yende mutalubi mama kanga mutima ukupesa banyongo nyoso yukuma pepile nana sadinga sinite mesoka kamati idoko sadinga yindenga pesa kanga musolo nyoso nakuya kufuta ukende malamu nzaba pamula mama papa oso kensanga nanto sisite tusibisi mama na yego sa ba aventure pardon omoni ngane na zabwe kokota na koti na lupangu no soki mbongo ezate en tout cas nazokata mwana nanga mubadi ndengi na boti spaghetti ya mwasi ndengi na boti yo ya mubadi ukukata ndengi nini frema iloku na lobi bien nde kuna yo lobi nana pesinga iloku te soka tindini ngai peya kumila kana maman merci de aujourd'hui déjà na penisi moto mayawa po papa bonjour bonjour maman leka spaghetti problème ezate maman peut-être yo ko comprendre nga mukie ngala za agent na yepo en tout cas ba niongo leki mingi ba facture ezofuta mate ndenge eza boye donc koya na nga na ye donc na ye na vie de coupure soki mbongo ezate na kati papa excusez toyebi ke nde to aboto na banyongo tozo reconnaître ngo toza na banyongo mais problème ezani grande sœur na poto na Belgique yes spaghetti alobaki otindela biso mbongo dès qu'azotinda ngamona yo refuta moni c'est pas un problème sur ça maman likambo izali te likambo ezali c'est là pas na likambo eza donc biso ne toza boye ba agent pour ba futa biso salaire photo zana no ndeko na bino za na poto akine bino mboso pesi biso mama bosa ba fantire bosa ba fantire mwana nanga ya mubadi kala bon tokele mukuse bon oza mama na pesa yo respect ki bo mama tant oza mama ndenge boti soit disant spaghetti ndenge lobi spaghetti ndenge po boti nga ndenge lobi bon si bon problème eza boye opianga 30,000 francs na ko mamoto omi na nga moto na tikeli bino so nous comme oza mo ba futa la bino facture eza problème oza ndeko na nga ya mobali ndenge oza boye na tokomona na kaka na 8,000 francs yo nana dubi 8,000 esala ndako nana ya misio yo alukama ki 8,000 upesi yanga na lalinzala mama pata 5,000 pesa mama 8,000 kutu oyo ya zolo ba kutu na kondima ngote po 5,000 dollars balanga mama koli eza problème te woni talinga ke mama soki 30,000 ezate nazokata nayebisi bino vrai 8,000 nakozwa te agent yazana alingi akata papa agent ozana 8,000 awa papa agent merci yo koza mobali ko comprendre nga mokie nga naza agent na ye parce que na ye na vie de coupure boza na baniongo na lupangu awa bozofika ba facture papa na boto na lupangu te na sengi na sengi yo buka lupangu te mama ngala osenga facture ya biloko consomaka papa a fini de couper c'est quoi na ye pona kata ngai na ye na vie de coupure donc soki bopesi nga mbongo 30,000 francs na tiki bino mama zesanga za na 8,000 yebisanga 30,000 sur 8,000 osala ngoni ngana sana 2,000 ngana tikala kina ngo kama 10,000 ko nasana nga luka te kende malala nakozwa te nasana nga luka te nayebisi bino nakozwa te magie naloba nde yakana 2,000 makopa bomba 2,000 na yo oye tikala kina tikala masaka yakana ngo papa on juste pesa yo ndoko kwa bien ekukwaga 10,000 kama nakozwa te nayebisi bino na ngai lobi 30,000 nakoyesanga 10,000 donc liboso zwanga na valeur te po bamoni ngai naza mefanana na teni naza soda papa omopesanga natangeli yo te mama okakolaka te yo nakakola nini yo kakolaka te facture ntango kena futa na nini kuna kokakola nake kokamata 2,000 na bakisa uzwa okende papa bon ndeko abo tokondelo na 8,000 tokondelo na combien olingi te si c'est comme ça
ça naomona eloko moko oyo biso tosala lisusu te sala oyo Nasa oyo namoni. Oui. sala oyo moni toyeba te sikoosala nini Donc présence na ngai elobela bino eloko te. papa merci ko tozosala kunoko na yo akata tu Mobali munene boye. Na ye nanga kaka na osala bino ba discussion. Bonjour, bonjour. bonjour bien Vous êtes bien te azia nde ayekowa kaka mwasi na yo mikula lubaka malembi te nde aza kuganga agangela mesi